bandeko tozali ko yoka bobengi biso pona mituna na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 puis na 09 98 23 97 23 tozwande kona singa. Allô? Allô? Oui maman. Maman Jeannette Asemba Telemi. Oui. Mukanda moye mopesinya ese mopamba te na banga ya kotanga apocalypse mingi po la biso penza osambo zali po na biso ba tolo ba ke biso tozali pe na mikanda wana to l'église na biso pe za milimo wana sambo nsuna nga liboso yango wana ya mibale ezali boye epesaka biso kobanga pamba te biloko ezali na kati ya apocalypse ezali somo bongo ekokomela biso ndenge nini nasengi mwa ndimbola moke na esika wana na susi wana. Merci beaucoup maman Sango. Merci mingi na mama po mituna mibale atuni biso motuna liboso mai makomami po ya biclese ya sambo ezali po ya biso pe iyo ezali pe po ya biso zambi bakomeli bango yango po te babongisa bomoi bwa bango yango wana balobi te bazali sambo ezali montango ya perfection lokola te montango oyo kotinda biso tobongisa bomoi bwa biso po te tozala engebene na bolingi bwa nzambe tozala ndenge nzambe alingi te tozala talaka tina nini etali pe biso zambi moto nyonso asengeli kobongisa bomoi bwa ye moto azali parfait azali te ya mibale bobangi mama alobi te apocalypse boyebisi buku ya boyebisi epesaka bobangi na bomoi bwa ye tokoki koloba te ezali pe se bongo zambi boko makambo batalisi biso na apocalypse ezali makambo ya somo mpenza nzokande na moi mwa lelo makambo ya somo pe ezalaka atako ekopesa bobangi ekopesa somo kasi ezali bizaleli bya biso okati ya biso boko bizaleli bibe penza ekotinda bango na nzela kosala makambo ekopesa bobangi tope somo na baninga tokanisa beba kokata baninga motu kati motu ya moninga okati loboko ya moninga ba violence wana nyonso makila makosopana yango wana nde tokomona ngo pe na apocalypse ezali bizaleli bibe ya boko kati ya biso yango nde pe batalisi biso na apocalypse c'est la réalité ezali inventé te babimisi yango kaka bongo na makanisi ya bakobi apocalypse te kasi ezali bizaleli ya bato obileko bina tango bakomaki boyebisi pe obileko bya biso kasi tosengeli pe koyeba te apocalypse pe ezali na makambo ya kitoko bobele makambo mayeba makobangisa bato te kasi makambo ya kitoko pe ezali makambo ya kitoko tokomono wana nini tokomono te bazwami kuna na likolo na paradiso bako kumba mela nzambe butu moi bape makate kopesa lokumu na nzambe bilili ya kitoko pe lokola tokomono ngo pe na eteni ya yambo ya boyebisi kotala boni elombe mobali alongi liwa Yesu Kristo yemei atelemi wana alati elamba ya pembe ezali bongo elembo ya sekwa na bokuse tokoloba te kobanga apocalypse te zambi na suka tokomono te atako makambo somo ezali kasi moto akolonga ezali nzambe bomoye kolonga liwa nzambe akolonga satana pe mbolamu bokolonga mabe na kati ya apocalypse. Tokozwa deja mituna ya ndeko topenkoma ya ndeko Emmanuel Marie Sungadi uto Saint-Louis de Gonzague kuna na Kimbanseke mbote sango pe mama Regine sango matondo mingi pona mate ya maye ya bomi kitisi usanza ya Biblia Radio Maria eza penza kelasi ya bokoli. Merci ezali ndeko Emmanuel de Marie nda komeli biso sango. Merci mingi na ndeko Emmanuel de Marie bomoko kati ya losambo pote sanza eye ya septembre salisa biso tokola engebene na bolingi bwanzambe. Tokoyoka pe ndeko Joseph de Marie. Mama Regine mbote na nzambe merci po ya katechese ye kitoko penza. Na Biblia ebandele ezali Genèse.
pe suka ezali apocalypse. Nzokande Yezu alobi azali alpha pe omega. Alors, ki alpha ya Yezu ezali ko transcender Genèse na kati ya Biblia. Pe ki omega na ye ezali pe ko transcender suka ya Biblia, c'est-à-dire apocalypse. Motuna ya mibale. Na verset 4 ya chapitre 1er, Jean azali koloba ko évoquer ba cet esprit. O ezali devant le trône ya Nzambe. Alors, ba cet esprit wana ezali nini, parce que apparemment Jean a déterminé bangote. Est-ce que ezali ba angelou, qui sont ces sept esprits? Pona kosukisa. Ba cette église est-ce que o ezali na Asie? Te mokolo ya lelo ezali kaka kuna na Asia. Et puis Jean azo affirmé que Yesu azali mutu ya yambo parmi les morts, hein, le premier né des morts. Pona ni na lobité le premier né des vivants. Merci nganga Nzambe mokolo molamu. Merci Joseph de Marie. Sango. Merci à Nandeko Joseph wa Maria. Na mutuna yambo Ndeko Joseph Atuni o etali bongo Yesu awa lobita azali alpha pe omega. Elingi koloba nini? Aleki buku alibandela, aleki boyebisi iyo ezali se bongo. Zambi tata aboti asali yete. Azali éternel. Abandaki te akosuka pete. Tango bakomaki Genèse ye azalaki. Tango bakokoma Apocalypse to boyebisi ye pe azali. Tango Nzambe akelaki moto ndenge tokomono na buku alibandela to Genèse, Yesu azalaki. Pe na suka molongo tango maye makomami na Apocalypse makokokisama ye pe akozala. Yango wana azali libandeli pe suka, alpha et omega. Lokola te abandaki te akosuka pete. Motuna ya mibale etali bongo bilimo sambo. Bilimo sambo ndenge boko bakoloba ezali elobeli. Ezali ndenge ya koloba, ndenge ya kotalisa biso elimo ya makabo sambo. Zambi soki otali malamu na molongo mona tokamata boyebisi eteni ya yambo molongo mwaminei kino mwa motoba batalisi biso Nzambe. Na contexte wana ya Apocalypse 1 de 4 à 6 ezali kambo ya banzelu to ya bakanzelu, ezali kambo ya Nzambe. Batalisi biso bonene wa Nzambe oyo azalaki pe akozala. Batalisi biso pe Yesu Kristu. Yango wana bilimo sambo elingi koloba banzelu to bakanzelu te, elingi koloba elimo santo oyo ya bilimo sambo. Kasi na elobeli ya ye lokola ezali genre apocalyptique oyo salelaka mingi peza bilembo to bilili, yango akoloba bilimo sambo. Tozongela yango pote totongolo malamu penza na boyebisi eteni ya yambo molongo mwaminei kende liboso. Yohane ona biklesia sambo oazia bozwa gracia na boboto oyo euti boboto bouti na oyo azalaki pe akoya. Lokola te ezali Nzambe. Nzambe tata, Nzambe mwana na bilimo sambo bitelemi oboso bangwende ya ye pe na Yesu Kristu nzeneneke wa solo mwana wa yambo oyo asekwi obawa yenkumu wa bakonzi onse. Mbele ezali Nzambe tata, Nzambe mwana pe elimo santo. Yango bilimo sambo ezali nde elimo ya makabo sambo. Elimo ya makabo sambo oyo auti na tata pe na mwana. Talaka mai nakoki koloba bongo po ya bosukisi pona nini balobi te azali premier né des morts. Azali premier né des morts te premier né d'entre les morts.
moto ayambo oyo asekwi obawa kati ya baebawa moto ayambo oyo abimi okati ya bango oyo asekwi okati ya bango ezali bongo Yesu Kristo yango bakoloba te asekwi obawa ezali premier né des vivants te premier né d'entre les morts to pe premier né des morts na kati ya baebawa moto aliboso oyo asekwi ezali bongo Yesu Kristo. Bobengi biso na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364. Allô? Allô maman. Oui papa Emile. Mbote na bino nyonso kuna na agence na radio mingi penza na Père Roger na yo na mama Régine pe na basi souvent soko unité penza mingi pe na okina na lombango. Merci Père papa. na koki kozala mituna misatu soki unité ko permettre. Motuna na ngai ya liboso ezali boye. Biblia ete ya kabiso. Tomanolaka makambo mingi na Biblia. Pona nini tobengi yango mbeli ya mino mibale comme le couteau de double tranchant. Pona ebite mbeli ya mino mibale oko simya o mabe okozoka. Bongo Bible eza kote ya biso. Oyo eza kolakisa biso liloba Nzambe. Pona nini tobengi yango ndenge wana Père envi na yo. Ya mibale j'espère na cause à la hors sujet ce qu'on permettre. Jésus Christ abandi œuvre na ye na 3 ans. Pendant mbotama na eti azaki na 30 ans. Azaki kaka na ndaku ya Joseph na Marie to ndenge nini to azaki place mosusu. Nayebi te anvi na kuna nayebi te yo ndo moto aza na connaissance okokolakisa biso. Ya misatu mpo ya kosukisa. Tozalaka na badifficulté mingi surtout devant batémoin de Jéhovah. Balobaka Bible na biso eza inspiré te. Maintenant, peut-être bazolanda ngai bazoyoka. Réponse nini okopesa biso mpo toconvaincre bango. Ngamona yebi ke Bible ezali inspiré. Siko batu oyo bakomaki Bible bazalaki bango nyonso bato ekolo moko to basangisaki makanisi ou bien ndenge nini. Merci Père na catéchèse kitoko mpe na maloba wa cordonal. Merci. Merci papa Emile Mboso Sango. Merci na papa Emile po ya mituna atuni motuna yambo liloba lya Nzambe mbeli ya mino mibale elingi koloba te liloba lya Nzambe ezokisaka biso kozokisa na ndenge ya mabe te kasi ekotumbola biso tango oyoki liloba lya Nzambe mbala mosusu ekoswa na motema Nzambe omoni te mabe yo okosalaka talaka liloba lya Nzambe ndenge oyoki yango ebendi matoi mayo epaleli yo liloba lya Nzambe ekopalelaka biso ça nous reproche yango babengi yango mbeli ya mino mibale tango mosusu epesi yo esengo tango mosusu epesi yo mawa euti wapi Zambi omoni te mayema komami okosalela yango te boko baye bazali penza sensible na lisumu okomona okuta bandi kolela tango yoki liloba lya Nzambe aleli tokomona ngo na buku ya Esdras tango bakotanga mibeko ya Moze bato bakolela Zambi esali bango pasi na motema kotala te bakokisi yango na bomoi babango te yango bakobenga yango mbeli ya mino mibale lokola te ezokisaka biso mbala isusu epesi biso esengo Zambi ezali liloba oyo kobondo biso ekopesa biso boboto ekopesa biso kimia bongo na bongo kasi mbala isusu ekosala biso pasi tango toyoki pe tomoni te tobongi te tomoni te totambolaki malamu te ekosala pasi mbele pe ekobimisa mayo miso Zambi tokomono te mayema komami tokokisi yango na bomoi bwa biso te yambo te akokisa mibu soko tuku isato Yesu azalaki epai ya baboti baye soki otangi santuluka eteni ya ibale na molongo ya suka penza balobi te tango baboti baye mama Maria na Santu Yosefu bakuti ye na tempelo bazongi na ye
balobi te akei na baboti baye ti na Nazareth epai wapi azalaki kotosa bango. Il descendit à Nazareth, il leur était soumis, il grandissait convenablement. Azongi na Nazareth kuna akei kotosa baboti baye pe akokola ndenge esengeli. Babengi yango les années cachées de Jésus. Ezali mibumi ye Yesu abatamaki na Nazareth. Ezali mobombamo. Nzambe mwana komi moto andimi te abatama bongo mibu soko tukwisato ya mbote abanda mosala mwa ye. Elingi koloba te likambo na likambo ezalaka na ngonga na yango kozala presse na vite. Yesu akamati penza mibu soko tukwisato abatami pote azela ngonga ekoka elaka ebeleme pote abanda mosala mwa ye. Talaka ndenge Yesu akosala. Na apokrife mosusu bamoni te likambo ya bongo penza ekobongo te. Yango bakotalisa biso mbele boni Yesu Kristu tango aza mwana moke kuna na Nazareth abandi kosala makamu sito miracle. Kasi wana ezali apokrife. Na sango elamu oyo ezali penza inspiré oyo uti na elimo santo. Bakotalisa te tango azongi kuna na Luc 2 dernier verset azongi na Nazareth abatami ti tango akokokisa mibu tukwisato. Tango na lobita abatami lingi koloba te abatamaki na ndako lokola te azali kasi bakoyeba te yende Mesia, bakoyeba te yende moto Nzambe atinda. Azali kotambola kobika kuna na Nazareth lokola moto nyonso longola se lisumu. Bongo motuna ya suka Biblia na biso ezali inspiré, iyo ezali inspiré. Zambi Biblia ezali buku ecclesia pesi biso. Tolobaki yango na mikolo mileki. L'autorité de la Bible vient de l'église. Église muta pesi biso buku yango. Soki totangi Biblia tokomono te ata esika moko te liloba Biblia ezali na kati ya Biblia. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Et outi na tradition, et outi na ecclesia. Tokomono te na kati ya Biblia balobi te tala mikandami ezali inspiré. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, bongo na bongo, mikanda ba prophète balobi Isaïe, Jérémie. Il n'y a pas une liste de livres inspirés qui est dans la Bible. Non. Nakanisi bako tongolo mala mai na koloba. Te na kati ya mikanda misanto na kati ya Biblia elobi te quelque part Apocalypse ezali inspiré, o ezali inspiré te. Ezali nde ecclesia moto asangisi buku inso epai ya biso ba catholique ezali 73. Tuku sambo na misato apesi biso yango kobanda concile de 30 na 16e siècle kinosika. Yango wana pona biso ezali inspiré. Ezali boyambi na biso soki ndeko mosusu alobi te ezali inspiré te ezape likambo ya koswana te. Ezali boyambi na ye etaliye eko changer pe point de vue na biso te. Zambe ezali likambo ebanda kala pe mikanda miye oyo tobengi mikanda misante ekomami lelo te. Ezali ya kala penza euta penza kala balekiseli biso yango na bapostolo bapère de l'église bapère apostolique na nzela ya ecclesia bongo na bongo. Alors eko changer point de vue na biso te. Ata ndeko alobi te ezali inspiré te etaliye mpo na biso ezali inspiré. Zambi ecclesia apesi biso yango pe tokotala yango lokola buku oyo ekosalisa biso na bomoi bwa biso. Pobenga na 082 016 35 12. Allô? Allô? Allô, bonjour Maman Régis, bonjour Père Régis. Bonjour. Bonjour. Depuis paroisse Saint-Barthélemy. Oui. Nangina tuna sango Roger Moutina Boy. Nini tokoki comprendre tango Saint-Augustin a lobby. Je ne peux pas croire à la parole de Dieu si l'autorité de l'Église catholique m'y pousse. Comment on peut comprendre cela? Merci mon Zongela na unasuka Tokyo malamu tendeko. Je ne peux pas croire à la parole de Dieu si l'autorité de l'Église catholique me pousse. Te pousse? Oui. Ok. Alors, comment? Voilà, merci beaucoup.
Sango. Bon, na tongoli malamu maende kwa lobi te kasi nakanisi maya lobi ezali na molongo. Soki uti epai ya Saint Augustin ezali na molongo lokola te nakondima bokasi ya liloba lia Nzambe te soki eklesia alakisi ngai nzela te. Eklesia moto akosalisa biso tolobaki yango na mikolo mileki te tosala keba okoki kokamata biblia pe obosani eklesia te. Zami, biblia ezali buku ya eklesia. C'est un livre de l'église. Ezali mikanda miye basangisi yango na eklesia. Soki eklesia asalaka mosala asalaki te, biblia elingai kokomela biso lelo te. Eklesia asali mosala yango kobanda kala penza kobanda eleko ya bapostolo kino na concile de Trente. Mobu koto moko na kama mitano. Mosala eklesia asali yango wana. Tolimbolaki yango na mikolo mileki te, buku mosusu ezalaki bapokrife. Kasi eglise moto asali te ezonga na kati ya biblia. Babuku mosusu ekokai mpe kozala na biblia, eglise aboyi te kota na biblia. Bapokrife ezali ebele. Nani aboyaki te bapokrife kota na kati ya biblia? Ezali eglise. Nani alingaki te boko buku ezalaki bapokrife? Lokola te baboyaki yango na boko bandeko, batali yango lokola inspiré te kasi eglise azongisi yango na kati ya biblia. Ezali se eglise moto asali mosala mona. Buku toko manyola na sanza eye. Apocalypse to boyebisi. Ezalaki apocryphe. C'était un écrit apocryphe. Zambi boko bazalaki kosalela yango ba hérétique. O bazalaki koloba te na mokili mwa biso Nzambe akaboli bokonzi na Satana. Mobu mibun kama mibun koto ezali ya Nzambe, mibun koto mosusu ezali ya Satana. Donc Dieu règne avec le Satan de façon alternative. Chacun règne pendant 1000 ans. Hérésie ya ba millénariste. Na eleko ena eklesia lobaki soki ezali bongo apocalypse ezali apocryphe. Babimisaki on na kati ya biblia. Tango hérésie wana esili ya ba millénariste, église azongisi apocalypse na kati ya biblia. Lokola te biblia ezali penza buku ya eklesia. Yango wana soki toyoki eklesia te tokotongolo maima komami na kati ya biblia ndenge esengeli te. Nalobaka mbala na mbala ezali lokolo sombi kisi na pharmacie. Tango sombi kisi na pharmacie okomono te kisi ezali kasi notice pe ezali. Lokasa oyo kotalisa yo ndenge akomela kisi ezali. Soki okamati kisi obwaki lokasa oyo kotalisa ndenge osengeli komela kisi okoki pe kokufa. Zambi okoki ko exagérer dose. Petango exagérer dose okowa. Tope okobika te. Zambi dose okokamata ezali penza ya ndenge esengeli te. Yango wana pe église moto apesi biso biblia ezali lokola ye moto apesi biso kisi. Tobosana lokasa oyo kolimbola biso ndenge akosalela kisi te. C'est l'église qui a tout. Il a tout. Ye moto akotalisa biso bokeba. Biblia bokamata ngo boye. Bosalela ngo boye te. Bozongisa boye te. Tokotanga biblia ndenge nini? Tout le patrimoine nkita oyo utse pa ya ba père de l'église ba limbola biblia ko bandakala lokola Augustin, lokola Ambroise, lokola Jérôme, bongo na bongo ba zai ba santo batata na biso ya milimo tokoki ko bosana bango basala te. Tokoki ko bosana pe yo magistère mo santo papa à travers les conciles basino ndenge na ndenge maye ecclesia sali oyo aloba pona biblia soki totiki yango tobosani ma eklezia alobi tokamati se biblia okomi lokola moto akamati kisi kasi atiki lokasa oyo kolimbola ndenge akosalela kisi ekozala mabe mingi na bomoi boyo. Bonjour maman Régine, bonjour mon père, merci pour la catéchèse. Une question, l'Apocalypse parle de 7 églises, s'agit-il de 7 différentes églises ou des 7 communautés d'une seule église? Ndeko Étienne de Marikuna Notre-Dame du Congo. Si Motuna Motoya, Ezali, ce sont des communautés d'une même église.
La meilleure expression, c'est l'église de Dieu qui est à Éphèse, l'église de Dieu qui est à Sardes, l'église de Dieu qui est à Corinthe. Oui, Corinthe, bongo na bongo, ezali ndenge wana. Linkoloba te biclésia bizaraki belé. Ezali sont des communautés chrétiennes qu'on appelle église. Yango wana meilleure expression tondenge akoloba ebonge ezali te ecclesia ya Yesu Kristo. Ecclesia ya Nzambe oyo ezwami na Patmos. Ecclesia ya Nzambe oyo ezwami na Sardes. Lokola te ezali masanga sambo ya bana banzambe ya ba Kristo. Mangomba sambo ya ba Kristo tope cette église lokola te l'église de Dieu qui est présente dans ces différentes villes là, cette ville. Toyoka papa ya Sainte Diogolo. Sango mbote mama Regine. Na sepeli mingi na mateya na nganza mazali kopesa. Kasi nazali na motuna koluka koyeba na bozindo kokende na bozindo bolai koluka koyeba eulani te na ndenge bazalaki komata o likolo po bakoma esika Nzambe azali na ndenge ya Babel esika ekokoma te Nzambe ya boningisa mayele oyo toyebi tolii kondima te toye komona likolo lokola bato baye komata linongi ya Babel bakoma esika Nzambe azali koyekola oyo tozali koyekola Apocalypse ndenge tozali kokende kobulungimisa biso te maye deja basi balakisa biso mpona liloba lya Nzambe makoki na ino te tozali koluka se toyeba motuna mwangai mwango wana papa ya Sainte Diogolo. Merci papa ya Sainte Sango. Merci mingi na papa ya Sainte basalaki linonge ya Babel basalaki bolingi bwa Nzambe te. Zambi tango Nzambe akeli moto akeli pe molongo atiaki ndelo lokola te oyo moto asengeli kosala esengeli kosuka ezali na ndelo soki alekisi ndelo yango nde lisumu ndelo ya liboso ezalaki bongo oyo babengi arbre de connaissance du bien et du mal. Moto asengeli kosimba yango te asengeli kosuka esika nzete wana ezali soki alekisi ndelo akei kosimba nzete wana ezali lisumu. Tomoni pe te tango basimbi nzete to pe nzete aboyebia arbre de la connaissance du mal et du bien bakoyo lisumu pase koteli bango. Ndelo mususu ezalaki pe likolo ezali ya Nzambe mabele ezali ya biso bato apesi biso mabele alobi yango na buku ya libandelo eteni ya Yambo alobi te soumettez la terre et dominez-la. Alobi te to soumettre likolo kasi ezali bongo mabele. Alors bato ya linonge ya Babel lisumu ya bango ezalaki te balekisi ndelo ya moto na eleko ene ezalaki mabele lokola balekisi ndelo balingi bakende bakota na espace ya Nzambe oyo etali Nzambe likolo yango wana pe bakozala confondu basalaki oyo Nzambe alingaki te na moi mwa lelo mokili ekoli mayele ya moto ekoli moto akokende na espace bongo na bongo kasi kokende na espace na sanza ezali mabete zambi ezali oyo Nzambe akeli kasi bango balingai bakende na esika eye Nzambe azali esika eye Nzambe azali nzokande esika eye Nzambe azali ezali ya Nzambe tokokende kuna soki abengi biso talaka lisumu ya baye bakosala linongi ya Babel zambi balekisaki ndelo kasi pona maimatali Biblia Nzambe yemei atindi biso na nzela ya kotongolo maye makomami na mikanda misantu yango wana tokomono te na kati ya mikanda misantu mbala mingi bakozongela likambo oyo etali kokota na bozindo ya liloba lya Nzambe mbala mingi penza ekosalema zambi ezali bolingi bwa Nzambe tokomono te tango Yesu asekwi abimeli bapostolo baye pe akosala nini
akofungola mayele mabango pote batongolo malamu makomami na mikanda misanto. Ekomami na Luc 24:45. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Lokola te moto asengeli kokota na bozindo ya liloba lya Nzambe. Na bisika mingi na kati ya Biblia tokomono yango. Koyekola liloba lya Nzambe ezali kamba motuya. Zambi bo elobi mosantu Jérôme, l'ignorance des Écritures c'est l'ignorance du Christ. Moto ya yebi liloba lya Nzambe te akoki pe koyeba Kristu te. Talakati na nini tosenge kokota na bozindo. Kasi tokokota na bozindo boyango bobele na makasi ya biso bato te, tokokota na bozindo ya liloba lya Nzambe na mayele mayeli mosantu apesi biso. Yango wana yamba kotanga liloba lya Nzambe tosambelaka. Pote o tokotongolo ezala na nzela ya bomoto te, kasi ezala engebene na maye Nzambe alingi. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Mokonzi akofungola mayele mabiso pote totongolo na bozindo maye makomami okati ya mikanda misanto. Ezali bolinga ye moko Nzambe. Tango toako yekola bayeba kosala théologie, bayeba kosala exégèse, bayeba kolanda formation biblique na ba paroisse, na ba centre biblique bongo na bongo, tokosala yango Nzambe alingi te ezala bongo. Ezali na makasi mabiso maite kasi ezali bolingi bwa Nzambe. Pe Nzambe moto akopesa pe mayele maye tosengeli na yango pote tokota na bozindo ya liloba lya ye. Pona bosuki si maman Bénédicte alobi mbote sango pona nini ecclesia epesaka biso ndingisa ya komedite apocalypse te na baloba to pe matangi ya mokolo na mokolo. Merci mingi na mama. Na kati ya calendrier liturgique boko mikolo totanga kamatangi mazwami na apocalypse. Toko kamatanda kisa na tombo ya Marie au likolo, na fête ya Assomption, solennité ya Assomption, totangaka Apocalypse 12. Kasi ezali se na Assomption te, na mikolo ya mibu, na année liturgique boko mikolo, première lecture, tolitangi lia yambo e utaka na Apocalypse. Mingi peza na misa ya mokolo. Pembala mususu pe na misa lomingo komono deuxième lecture e uti pe na Apocalypse. Ezali na kati ya calendrier liturgique. Yango wana omoni pembala eye mobu moye balobite likanisili konzi ya sanza ya Biblia ezali bongo Apocalypse tope boyebisi kobandeteni ya yambokino ya misato apesi biso libaku ya komanyola yango sanza mobimba elingi kolobate Ecclesia apekisa biso kotanga Apocalypse te kasi akotinda biso na nzela ya kotanga yango kotongolo yango na bozindo kasi tobima libanda te. Zambi ndenge tolobi Biblia ezali buku Ecclesia apesi biso. Bakomi yango na mayele eli mosantu bazalaki inspiré kasi pote Biblia ekomela biso lelo ezali pona Ecclesia moto asalaki mosala monene kobanda eleko bapostolo kino concile de 30 pote asangisa mikanda misantu mizwami na Biblia pe alekisela biso yango na nzela ya episkopo bongo na bongo. Yango wana kotanga Biblia kasi kobosana ma Ecclesia atalisi biso te. La Bible se lit en église. Na kotanga yango na kolandaka bongo ma Ecclesia asengi te tosala directive église à travers les magistères, à travers les pères de l'église, tradition, à travers des théologiens, ainsi de suite. Botondi mingi sango pona bosuki si olobi nini. Merci mingi mama Regina. Ezali sanza ya libwa, sanza ya Biblia, sanza ya Gracia. Batata episkopo na likita linene ya synode na mibu mileki balobaki te libota na libota esengeli kozala na Biblia ya bango, Biblia ya libota pe Biblia wana botia yango na salon to esika esusu, esika o bobongisi penza ndenge esengeli bofungoli Biblia botie wana pote tango moto nyonso kati ya libota kotala yango
azwa likanisi ya kozongisa liloba lia Nzambe penza na katikati ya bomoi bwaye, kopesa liloba lia Nzambe esika ya motuya na bomoi bwa biso. Talakati na nini lomingo lokoya na kati ya baparoise engebene na mitindo atate episkopo tokobanda le mois de la Bible sanza ya Biblia pe na kati ya misa nganga Nzambe akosala intronisation ya liloba lia Nzambe lokola te akofandisa liloba lia Nzambe na ngwende na yango akointronize yango elembo te liloba lia Nzambe sengele kamata esika motuya na bomoi bwa biso talaka ya liboso ya mibale sanza eye ezali pe sanza ya koyekola Biblia ya kokota na bozindo ya mikanda misantu kasi tosala yango ngulungulu te. Mama Eklezia alobi te na mobu moye totongolo mingi penza boyebisi buku ya boyebisi kobandeteni ya yambo kino ya misato yango mosala tokosala na Radio Maria ezali po te tosunga bino tokamba bino na nzela wana ya kozwa formation biblique bakatechese tokopesa na sanza e ya libwa etali mingi penza boyebisi eteni ya yambo kino ya misato oyo ezali bongo likanisi likonzi ya sanza e ya Biblia tokosala yango po te elongo na bino tokoka kokota na bozindo ya liloba lia Nzambe po te sanza e ya septembre ezala po ya biso banso sanza ya formation biblique ya misato pona nini tokoyekola mikanda misantu tokotanga yango pona nini ezali po te tokokisa yango na bomoi bwa biso yango wana maemanso tokoyoka ezala na nzela ya Radio Maria tope Radio Elikia Television Elikia tope na nzela ya banganga Nzambe bayeba kobongisa nzela ya baparoise basession biblique ndenge na ndenge esengeli kotinda biso na nzela ya kokokisa liloba lia Nzambe po te tobongola mitema Zambi likanisi likonzi etali mikanda sambo batindi na Biklesia sambo batindi yango na Biklesia sambo po te bato babongola mitema lokola te maito koyoka onzela ya botangi Biblia onzela ya kotanga Biblia kokota na bozindo boyango esengeli kobota okati ya bomoi bwa biso posa ya bobongoli mitema po ya bosukisi tosengeli koyeba te sanza ya Biblia ezali pe sanza ya gracia Zambi awa tokobeleme pene na mikanda misantu tokozwa gracia ndenge na ndenge mokonzi akolekisela biso bobenisi bolamu akolekisela biso boboto makabo ndenge na ndenge na sanza ezali sanza ya gracia tosengeli kotala yango ndenge wana toyoki na boyebi seteni ya yambo molongo mwa minei te losako bapesi na Biklesia sambo bakotanga mikanda batindeli bango ezali bongo losako ya gracia na boboto gracia na boboto bozala na bina Apocalypse 1:4 lokola te awa tokotanga mikanda misantu soki tosali yango ndenge ebongi pe tokokisi yango na bomoi bwa biso ekobota gracia pe boboto ekobota benediction makabo ndenge na ndenge na kati ya mabota mabiso na kati ya bomoi bwa biso. Merci. Botondi mingi Sango Roger bandeko balandi ba Radio Maria tokomi na suka yalinaka na bisa malongi mokolo malelo botondi na Sango Roger pona mate ya botondi pe na bino bandeko boza kingonga na bino pona kolanda pe kutuna mituna botondi pe bandeko bokotala biso na itanda biso ya television YouTube boza la pe belé bokoba bongo ko partager lien bandeko ba s'abonner na onte bo s'abonner Sango tokokabwana bandeko na nzela ya Losambo.